Action. Bonjour, bonsoir fidèles internautes partout aux zones d'habitude à 3W Congo Ziboulami sur TV, votre chaîne idéale de Tolobara Awande Makam des en tout cas avant de faire la Makam nous sur Tikato c'est ce qui vient à nous parce que tant et les cas qui moulaye à silence auto anda au de la bino tout bande ko produit pour na bino en tout cas ça qui suite il y a connexion peu à Makam uti ko le kanambo quand même so Makam oyo to mona ki mbutu mutu melelo e boti mbuma ya kitoko. En tout cas je rappelle à Kinshasa ou bien en RDC, nous avons un nouveau président qui s'appelle Monsieur Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, Oyo Azo Kamba, Mboka na biso ces derniers, après qui serment le 24 janvier à Wana Kinshasa. Nango, population congolaise en général, les acquis n'ont mais et là, ils ont inquiété biso, ils ont mon quête, éviter de bien en guerre civile, tout bien en nini entre Batu, il y a Bandundu na Batu. Ya baluba tout baka kasai na BDD en tout cas guerre on eza makazi jusqu'à ce que mort d'homme et kotina katina yango le loto penser pour na bino ko sala moi analyse muke likolo ba fait oyo ezo troubler en tout cas ordre public en tout cas to bo sanate ezaka biso grand peuple to petit peuple ne to la na ba chaîne oyo ne et ça que l'information est circulée partout ailleurs. Deuxième point par rapport à ndenge mokonzi ko déjà na pouvoir kaka sikoyo ma pesi ordre ya fermeture ya ba entrer na ba sortie sur ba entreprise publique donc ba ko débloquer mbongo te ba ko nommer pe bato ya sikate nazanga mo côté analyse ça la mara toujours na bato belé na bengaki penenanga consort na ngai ya radio Trinitas FM à ça rappelle un site moko ya munene ya mboka ICNews 243 na yende to ba un peu partager en tout cas expérience par rapport à la politique Yambo Cannabis. Sans plus tarder, elle est déjà à ma droite. J'ai dit bonjour concert. Bonjour, Nanirami Mbote. Pambati futo soura on a biso to ko tsaka français mingi ndé baby simboka. En tout cas, merci. Il y a le bel ingami Mbote Pambate balo falancé pena et sali que mboka ebeba. En tout cas, de konanga maïtali politique ou eza domaine na eza domaine nanga na ebi que au bota vraiment misisa en tout cas na makambo itali politique tika to sala mo analyse moke. En tout cas, avant to kota na mozindo na ebi que moi malobeza iko matamata ouverture par rapport à mbula ya sika pe ya mokamela biso ya sika par rapport parce que to ebi que to bo sanate je rappelle aux qui combattante ou alité mingi na makambo ça toujours promotion et de peste lelo bino na bokondi moi maloba moi muki avant to fongola débat na biso moi maloba mukendi on peut s'apenda mokondi matondo mingi pa tata nkolo nzambe penza salete moto tozelaka akamba azala likolo to benge tata mokambia ikolo au tabe na IDPS po eza parti politique o esali penza bambula ebele ko bunda pe pona bonsomi ya mboka to démocratie na yango tokomi na esika o to bandaki kosenga yango to pesi penza tata nzambe lokumu pamba te na malgré bat bakufi ebele malgré makama yaki ebele mais tokomi kaka na esika yango to penza to pesi matondo mingi na tata nzambe. Voilà, merci na matoni na tata nzambe talaraye en tout cas to fungola en tout cas annonce na biso to ba point essentiel autour sur la natina émission na biso tika to pe ça grand merci à notre patron na omba place oza bambote babonane ba meilleur vœu et longona libota mbada na bo sanité notre papa papi kis bambote na yo hein papa zo la fierté ya bana bambote na yo meilleur vœu tout le bien là nous premier point itali guerre civile to tribalisme na Kinshasa tolanda ki na discours notre président de la République alors qui a président pour na batunyo so bikolo nyonso la porte est ouverte na mution so liko travailler na yeme et loko ese tenir penza na bato ya bandundu ndenge bazo finga mokonzi na biso ya mboka ya sika entrant na komba Félix Tshisekedi bazo chaye tout le baba montage moko boye ozo pesa pena kitoko te bango balingi kaka que mokonzi na bango fayulu afala azala na place wana est-ce ce qui moninga abimi ezali kambu to mokonzi azokamba ezali kambu to zongi saraka mokonzi abimaki de bonga mama azmo makantina yo par rapport ya moi point oyo nga penze kosala nga penza moi mpasi pamba te kala to bandaki kokanisa bobundia baimbo kato ba mbanda politique onde ba bandaki kobunda pona ko boto la mboka ko bongisa mboka ezaki pona population melelo ko kamwa na bandeko oyo babandaki baza ba leader ya Congo lelo oyo bakomi ko luka pona bango moko
neti koboya Antoine Tshilombo Tshisekedi nga nakokamwa kotuna nga tina nini nakokamwa pamba te biso nyonso toyebi papa Antoine Tshilombo aki kokamba opposition rassemblement moto nyonso bango nyonso bazalaki nsima ne bakobinga ye président boni lelo akomi président de la république lelo akomi mabe et c'est ça pour na ba intérêt na bango te mais likambo oyo ekomisi biso lelo oyo baluba bato bandundu kala to bandai koyoka bandai koloba ete baluba nde basaka na tribalisme lelo mokili yebi keza bato bandundu baza na tribalisme pourquoi bazoboma bandeko na bango ba congolais na ole ya to sangana bato bandundu bangala baswahili to tia maboko to fongola miso na biso epa ya papa Antoine Tshilombo Tshisekedi to yebisa ye loko nya ko kosaila biso mais biso to komi ko boma na entre biso mais biso moko to zonga nanu bato ndemba utindo boma ndeko na muluba po ozwa nini matangi kozalaka na Kongo ti matangi ezala wapi na yango bandeko tolongola makanisi ya mabe toluka ndenge nini to kotia misu to kotelemela papa Félix yo lobagete soko ozwi bokonzi okosala boye osalite zela place wana ya sala musala na ndenge ya obimisa batu botelemela ye bosala boboma baluba na yebite bandeko population ozolande loko moko oyo yebite batu basala ba intérêt na bango batu basala ba intérêt na bango ngana oyebisaka na baimboka o azana posa Congo o azana posa ya tokende liboso na banza biso nyonso oyoka déjà musale bandi kana 2 ou 3 jours sur 5 jours biso nyonso oyoki déjà ge makambo bandi maintenant oyo ozana sima ozoluka ocha désordre oboma bandeko na omoko olero luka ndenge nini bako ko kitela biso lipa na 50 francs yo bima na nzela lipezo na 50 francs bima na nzela courezo nga tolonga ba système pano bima na nzela côté ya mokali kuna bazaka na Kishasa mais bazaka na courante bazaka na maite bazaka na insécurité bima po lobela batwana yo zo bima po boma baluba pourquoi monsieur Antoine Tshisekedi aza mulu oh ya lobaka za su muluba te akomi na ye mutam akomi ne congolais mais na ebité mo na mboka parla na roloba nini yo moko biso nyonso bandako yo kaka baluba nde bazaka na tribalisme lelo siko mokile yebi ke ezande bata bandundu ezosala pasi ekanga biso te tolongo l'esprit wana tozo de alira sika yo soki lelo osala désordre lobi kuna tant makambo ezobonga otikala yo moko na nzela pe okoyoka soni na place ya boye toluke loko nini toyi kotelemela basalela biso na miso tolela nzala tolela bana baotanga bien te tolela insécurité tolela basoda baotambola po nini nzela eza makasi salaire eza malonga te okoko bimala nzela obite babongisa salaire ya soda mama Ange Kashila na kati opena te to bongisa mo muke place wana to bima na nzela babongisa salaire pour votre formation fidèle internaute babongisi déjà salaire ya basoda to babenga bango banani moi lingala passe wana mama Ange na ko limbola pena ndenge babenga basoda lingala ba matila bango salaire ya $200 comme à $400 likolo en tout cas batu nyonso na biso population oyo bana mikem ki batanga te ba musu ba manka ki mo grâce wana bazo kimma déjà bon pour na ko s'inscrire en tout cas ba comme mon soit militaire mwana mboka en tout cas na kopesa so matondo mingi pamba to bakisi loko za mutu ya makasi na ngongo to koloba to lati na biso ba kazaka ya ba journaliste te mais to lati ko ba kazaka ba congolais tozolo ba pona Congo tozolo ba pona o kashte o la mukate tozolo ba pona Congo tosi to pesi mu Congo to tali siko nzela to bandai ko luka to komi yango na ebite banda to bandai ki to bandai ko lela to bandai o sala boto mingi za pona ba police insécurité kota na mboka soki soda zo fuma pinga zo futa mamalamu te mais lelo mapinga bazui Valère et pas Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi yo tango zo bima ozo boya ye o bandai ko luka ni na vie poto bandai ko luka stabilité makamo to bandai ko luka yango déjà tozuna maboko yo telemo ko bundisa ndeko no yo na vino ebe loko lukaka tendeko en tout cas faut zonga soit to ki église o sameli makasi o ebe loko ni yo lukaka na vina yo o lukaka Congo ezala ndenge nini o lukaka ba congolais ba fana ndenge nini na ngongo moni kimi eza partout so ezaki ke ba misa monsieur Chadar na ebité na ngongo ta musu ezaka bimi bopine mais kimia eza on dirait na ebité na ebité tozangi to bongisi no nyonso te mais o sentir kimi ezali na ngona ko senga na bandeko en tout cas o bazana na molimo tribalisme bolongola Félix alobi azane président e batu nyonso azana posa ya ko sala musala na ba e banso bazana posa ya ko sala musala pona mboka na bango abengi batu nyonso ngana ko pesa pe susu na ndeko papa Martin Fayulu Madidi en tout cas soko zo sala ba meeting na yo pesa message ya bien na population message ya ko intoxiquer batu te message ya ko tinda population na loro moko ya bien te pamba te to ko bomana ka biso na biso bandundu
baluba baswahili ezaka na kati ya Congo matanga ezalaka na Congo ezana Rwanda te. En tout cas, grand merci na yo maman. En tout cas, zo limbo lango zo maniolango tellement bien que ezo pesana posa na baiba kolanda biso. En tout cas, je rappelle makambo to so la a wizali kambu etali tribalisme to guerre civile. Baluba na batawandu bazo boma. En tout cas, je rappelle notre président Yassika comme on a Félix Tshisekedi Tshilombo azaki président ya parti au Takale ça la lutte pendant 32 ans na combat Félix Tshisekedi. En tout cas, opposant la minute ezaline de Konabiso Martin Fayoulou au Azala qui sortissant il y a candidat commun accord à Genève au Salama avant ma ponami Salama na République démocratique du Congo. En tout cas, ndenge maman Angel Koloba tout à l'heure un tribalisme ça on est tout mon côté parce que Moussa DG bandi balobi évaluation il y a président entra eza pendant 100 jours en tout cas 100 jours et kokina ntendeko tika mambozo sala en tout cas pesa nga passe na réseaux sociaux comme on a vraiment image ya salité au basala kinde qu'on a biso président entra Félix Tshisekedi. En tout cas, en tant que moi, je suis un passe. Pour ceux qui sont ndeko na yo, basala ki bongo. En tout cas, tu es en tout cas, na yebi que pesa qui passe mingi comme on a jour ya prestation à serment, il y a président Nabiso Félix Tshisekedi, moi étouffement par rapport, il y a ba antibal bon mona ki yango mais et ça lui objet, il y a moquerie, objet, il y a point moko fort au batu opposition à Martin Fayulu bazo de lango balobi que président Félix Tshisekedi plus tard, ben dans 1-2 mois, à la AVC parce que Balobarani analyse na yeto état de santé na yezali vraiment malamouté balobi ki abela attention balobi parce que tolanda ki en tout cas moi mboka Ange yo en tant que journaliste informera population est-ce que ba popo na est-il vrai ou pas moi mboka Meta Irène bato ba kosala biloko wana pamba te bazuni kosala kosala te tant bazoza misala kosala bakoza susu na terre loba biloko wana en tout cas ezalaki nde médecin nda apesa ki diagnostic wana lobi ke eza so kata na kanga ki on bien te pona rotato te koloba bêtise te to koluka comment to pesa bino yango balobi un jour ou le lendemain et au ça la crise traumatisme à vie et lo rezate bango bazo rêver musala esalama elonga na pesa ba conseil batika rêver baluka ndenge nini rolanda baninga na nzela o bandi bazui déjà baninga ba okende liboso yo zozonga sima tango azozonga sima na azo rêver ndekolanga osala lokwa bongo Antoine Tshilombo Tshisekedi aleki nkolo na makasi te tango abimi président na yem na makasi de na abimaité kolo azweli bisoye acheli bisoye wana po asa musala po na Congo azala na kisi azana kisite ba congolais ba osambela pona ye atalinga akufa lobi akufa lisu tepo il faut asa no musala Congo donc yo so fande ozela AVC au sa AVC te au sa la biso musala utuzaki na ngoposa on peut affirmer que état ya président actuel les anango bien azobela ndeko wana baza batala ku ba osala bango ba ebelo ba osala wana mais pona biso toyebi musala no ebanditi mutu moko so asala ne eloko moko na réseaux sociaux pour non sexe bato asani na musala osala te on a lobi to misala ebanda akozwa musala banduza suna temps la te mais siko conseil pe na bato misusu bazo rêver nanu bazela nanu après 2 ou 3 mois AVC aolekisa air po na ngongo baninga baoluka neni osala CV ya okanga ba photo passeport po misala ya nango misala ngo ya nango bato bakouta libanda pona ko yoko salisa ba misala sala yo yango surtout kana babino bataide pes parce que balobi kaka bino na bino bonyata bango lokola bakaya nazala na ide pesti naza journaliste nasala ba analyste nanga nding ba analyse nanga na ndenge nanga na monela makam wana e engage ngai ndenge na moneli ndenge pe na yebe ndenge nazo sentir que makambo eke kitoko bandeko nyonso o bafandi kaka bazo rêver Félix akokufa azui poison pasteur wana fandi et ce qui est donc c'est plus tard yo consulter au monde comme ko imaginer papa tika au rêver tant auto rêva ezai kala tout site le ka banda 2006 ti 2018 to rêver trop to na poso mon en réalité tout monde en face biso moko to faire face na makam na biso moko to chama to baksta misu na biso likolo misu makolo na biso likolo makolo que so to monde présent Félix alba ki osala boité présent ba ki boité to moni boité to telema que yo fando zela mutu mwa kufa ya tanga kufa lobi papa pona oyebisa oke akufa na esute sikoyo loko andime ko saila Congo asa na Congo oya la kai biso so esalami wana mais so ça no esalami te ofande ozela après 2 mois papa wana
okozela ti olembi po yo moko tala nano nayebi te papa tomonaki na baimage en tout cas ta okataki okati nga zala na sisa zela mama ozwa ta na esili nanu te mama aza matata esili nanu te mama esili nanu te nayebi te ata kuta yango toloba te malaise esali président Félix en pleine cérémonie degré ya baprière wana donc kolo oyoka bango te kaka nani docteur mo aye na réseaux sociaux alobi akufa dans 2 mois kolela oyo bato banda olela place wana bakanisi elo mwa malunga soki eloni ya makasi esalama prière ebimi place wana moto emataka ekoti na nzoto ya Félix po asalela Congo papa koreve te. En tout cas, grand merci. En tout cas, moi, je suis zela nano en tout cas, bogoloba ona, tribalisme, en tout cas, toujours ba fait, oeza concrète, au battre sur bazo mon. En tout cas, toi qui na deuxième point, en tout cas, ma mogoloba est tellement ébélé, mais le temps nous fait défaut. En tout cas, Moussa les bandits, président Sika, Anomaki. En tout cas, naebi que vous avez informé, mais tout rappelez-moi mon directeur à cabinet na kombo ya papa Vital Kamere au Azapé na pour na routine na osala musala même musala c'est bandi entreprise publique selon décision à Sika président na bisa lui nomination ko sala masusuté en sortie en mbongo na caisse à l'état to na entreprise publique et ko sala masusuté jusqu'à nouvel ordre batia moi ordre par rapport ya makambo wana to rappeler l'issue en tout cas tous zonga moi sima pour na koyeba ndenge nimboka na biso banda ko tamba to yebi que ba ebele batanga na bango te mais banda ko se retrouver dans l'entreprise publique baza na ba matricule tandis que ba intellectuel ba va na ba banc en tout cas to éviter décision wana eza pona ko bongisa pona ko bebi ça peut être ba misusu pe ba kotaki ba lettre na mon fallait ba répondre ba baza la difficulté parce que ba bi entre peut sortir exactement maman Angela dessus moi maloba en tout cas to c'est compléter les analyse politique pour comprendre biso appelez nos numéro qui est affiché na ba écran na biso pour la subjection surtout n'oubliez pas de vous abonner maman Angela maloba muké par rapport à monsieur Vital Kamere na obengo monsieur Google pambate na moni de la machine bandi bato ba rêver ko musale bandi donc o moni kando kangi wana ti na suka kanga musale banda ba batikali ba rêver ba sutuka déjà to sto comme place mo yesko Hollande biso na vélo na moto po akanga place to zala biso nyonso to soutenir bino biso ba congolais to soutenir bino pambate to kozala te na sima ba rwandais ba na iloko koleka biso te donc ba leki biso te mais comment ba va vivre bien koleka biso li par la biso za cher ko li eza passe insécurité ba leki biso na lote siko to lukaka bato boye kala boye tozo lisusu idée obundisa bino en tout cas to na tana tenga na opesa bino confiance eza pe na bato belé ba opesa bino confiance preuve en un jour bakende ko sala activité ya munene o salama nanti passation de pouvoir et salama nanti na Congo totiki histoire na Congo la biso non mais salama te président e kala zalate mais lelo to comme la président kala o eza Joseph Kabila non e salama te bon mona degré ya population baye ko soutenir bino en tout cas na retour na bango baza déçu te et surtout ngalo lobela mingi ba congolais na biso baza ba esclave na Congo kota limité ba indien ba futaka bango 3000 francs musala ya makasi ba kansela bango 3000 francs na si samedi ba pesa bango soki $10 soki combien imaginez biso mo $10 au foot na jour au foot na transport tika crédit sini mais papa au foot la ndako allez sarabana a foot ka yé mo transport na $10 wana a olesa nani otika na ko foot transport to rolia et là on senga na retour papa Vital Kamere en tout cas musala déjà bandi na sentir mais siko bandeko o wana déjà ya retrouver et pas nae azala l'aise na mboka nae en tout cas tozaki be esclave na mboka na biso moko chinois zo telemela congolais zo teka tonga ya 100 francs chinois pas zo teka tonga 100 francs mais banani baza banani est-ce que biso na Chine ko telemela chinois ko telemela on te mais congolais faut avoir valeur nga na sentir na soutenir bino pe na pesi bino chance na ebike osimba mais bo bossa na ba congolais te pe boyebi etan toko betela bino te yo na papa Antoine Tshilombo Tshisekedi histoire à Congo to histoire ya Kinshasa nde ezalaka nde to vivre na minute to za na ba barrage ebele mais to vivre na ba panneau et osala pasi na ebika lokwa bosi okoti wana
tokoye banani baza banani bazosala banani mabi état de droit to lukaki yango to wana posa to vivre en mona mboka. Merci Nayo, en tout cas naza un peu malili parce que moto eza na ngam so moto héroïne ma bien na plateau en tout cas pour un souka en tout cas réalisateur azo signaler biso déjà temps ezo kende penza en tout cas to kozwa conclusion bel et bien na souka to le vraiment mukie makambo etali meeting ande kona biso opposant Martin Fayulu m'a dit kuna na terrain à Sainte-Thérèse le 2 février où bazo réclamé bolanda qui point de presse yande kona biso maman communicatrice ya la Mouka aloba qui bazana besoin vérité ya ba irna eza Martin Fayulu nde a gagné qui ba pesa qui ba lettre à moto ba introduire qui ba lettre na cour ba répondre à bango te en tout cas pe bazo mona moi déficit par rapport ya gouvernement le 2 février bazana terrain à Sainte-Thérèse pour na meeting moko ya munene pour ramener population na droit chemin en tout cas toujours senga violence te et lo moi ma beza la teto kende en tout cas toujours en démocratie ba opposant bazali ba toupé ya majorité bazala en tout cas maman Ange Kachila le 2 février balobi ekoyinda na terrain ya Sainte-Thérèse en tout cas nde olobaki tout à l'heure bazo inciter bato à la violence est-ce que vous avez un message mon côté à quoi appeler population par rapport ya meeting wana le 2 février message nga na rikopesa na mukambi oya kokamba ngongo yo la muka kana za mpusa ipalinga ba alunga ba ndeko na eba congolais ipalinga mboka na congolais kozala opposant ipekisa mite démocratie to la démocratie akoki ne ko ndima ko sala musala elongo na baninga oazaki na bango na rassemblement tout comme pas ko boya ko sala na bango ya tika ne opposition eza mabete mais problème na biso eza apesa ka message moko ekoki ko pesa ekoki ko sangisa batu no ketinda batu babunda na ngongoro eloko nyonso kolobake bandeko po sala désordre po to sala eloko mo bondenge ndeko ko réclamer vérité des urnes wana nazo mona ngoza sur l'importance te pambate jeudi ou tukoleka bandeko balakisaki déjà te ba vérité des urnes wana ezoluka nini bon eza démocratie wana etali kaka bango ba ibelo ni ba oluka po na nga bazaka ensemble na opposition ba travailler bazaka na idée moko mais lokwa bazaka déjà na démarche moko muninga na bango moko bazaka na démarche moko azui chance kozala mokonzi pourquoi pas kosangisa ba mayelo basaki nango ke bakoyi soki basimbi Kongo bakoyi kosala kosangana non ko bongisa na Kongo kozala na posa ya intérêt ya population na ngongo to moni kezaki ba part na bango ba ndo luka mais eloko na osenga ba pesa ka message ya bien na population congolais muluba muswahili mungala biso no sto ba congolais soki mungala kufi ba kundeka na kati ya Kongo yango na posa to longola mama muluba ki Kongo nini to sa ba congolais poso to ba congolais to ba no bunda biso to bo mala biso to ba no bunda to lo ba te to na posa nzale sila to na posa kurezonga insécurité ba futa ba policier ba maman veut pe ba se retrouver nga na sala ba émission mususu na radio na 102.2 na yoka mama aolela nga na saki mobala nga kufa depuis 97 na tangisa bana te bana nyonso bakota na compagnie kuluna to ko lutter contre wana ba fazer bazo bota me belé ba fazer bazo bota me belé to ko luka ndenge okata hémorragie wana ba fazer ba bota makoleka bana ndako biso to fandi kaka pona ba intérêt na biso mais est-ce que politique on to kota ka po biso moko to nginda to zaki pour ça la population en tout cas to ti ko rêver ndeko Martin Fayulu m'a dit soko sala meeting nae eza bien parce que eza démocratie na mboka soki opposant azate et ko kende pe bien te et pense à longtemps sur le rôle opposant et Félix et ko sala bien mais message ezala te ke ya biso na biso to bomana et ko sala penza ki to côté tango mapinga bakoya et ko sala bien te pamba te il faut sécuriser là faut pas sécuriser population na biloko nae mais tango zo tinda population akini na ba biloko bongo to ebi ndenge ni nesuka ka batu bazoki batu bakufi en tout cas biso to asuna tawana te na banza to na ta ya utaila mbese Antoine Tshilombo Tshisekedi wa bandi déjà musala na biso nyonso to yoki to moni to komo sentir que musala ezo sala ma to me ko pese confiance akoki même pas 10 jours to me ko pese confiance mais to ebi ke ekosimba en tout cas intervention qui toko en tout cas to comme que chuter vraiment to comme presque na suka émission na biso tika la rappeler que to te ko sala moi petite analyse par rapport ya makambozo le kabele ben à Kinshasa guerre civile bata bandundu na bandu bazopomana
likolo que Félix azui bokondi Fayulu atikali en tout cas tolobeli on to pesi ba point en tout cas comme conclusion to loba que biso tozaba na mboka eze atatabo moko kala to benga ko impère le lope pour la limite to comme atatabo moko président Félix Tshisekedi Tshilombo en tout cas balobi respect na mutu azokamba en tout cas ekolo nyango ba pasteur baloba to sambela pour ba to kamba ekolo ezaka pour na pamba en tout cas to yokana tozaba ta papa moko to tika okabwana eza litoma moko te surtout totali gouvernement o ezo sala sikoyo tozala bata ba Congo tozala ba Swahili tozala ba tendance ebele car bandu nous ont posé problème pourquoi en tout cas to yokana toza ekolo moko Congo to uti mosika poto koma lelo to bima wanguna ya biso moko te en tout cas sur des impôts to tukoloba ndenge natina baloba qui était président la biso sikalobi ke ba kanga ba entrer puis ba sortir na ba entreprise publique nyonso pour natina kotia ordre en tout cas to féliciter yango peut to encourager yango pour ko permettre à ce que ba e ba ko nettoyer ko sokola ba o ma be ba kende misala mabe basala ki ba arranger yango pour natina été ya malamu et kokisama en tout cas ça ngo mabete et ça initiative ya bien nouvel ordre ça musika te lobi kola kola muka mikolozo keto comme bakoko en tout cas sur troisième point na biso ndenge le 2 février de kona biso ya la muka kosala meeting na s'intéresse to sengera kimia non à la violence parce que biso nyonso nazo insister tozala makilaka ya rouge eza mundele eza la biso batumoni tozala makila moko pe touti musika to komi awande ko Fayulu pesa en tout cas meeting là on a kimia ils ont réclamé vérité des urnes mais ça na kimia violence te ko bobana te oh boina boete ko inciter bato à la violence te ko ça la biso vrai bien en tout cas to komi na suka émission na biso grand merci à notre patron en tout cas la tika raté ko belela on pesa rolata on pesa golia donc to za bien grand merci à notre papa papi qui en tout cas to kata boete sans to pesa malobande ko ange en tout cas ça qui intervenante par rapport à l'analyse de Moukoulalo, de quoi je m'en vais sur capot comme pénal au Cabana, mon kepeta. On va sur quand on a eu la diaspora, on y a to linga Congo, to tiga au bout de sa Congo bisomoro. Toye bailo on est au Lubanda ou la vie. Towanda Luka Congolais Moazala. Na likolo akokamba biso congolais to linga Congo to sengela eneti déjà ba maman ba sengela ke ya mukula ya prestation ya serment na ezaki déjà nzela mo malama en tout cas nazo yebisa suna bandeko ba mesana kolandanga Steve Maestro en tout cas bino pe bosambela pour na président la biso sika congolais te na kulutu nanga na foot du sud en tout cas tout ça mila ya edi tout ça mila pour la président la biso ala ki biso marambo bien abongisi la biso Congo to lela isuste Steve le maestro, en tout cas, tout semble pour la Congo. Voilà, merci en tout cas, bel et bien, comme Nasuka. Moi, je ma caméra. Biou Moui, Biou Kankou, ma caméra. Grand merci à notre nouveau cordon Aimé Kasaka. Grand merci à notre patrona. Nous avons insisté, la patrona des patrona, Omba la reine. Vous mettez la place aux gens. En tout cas, quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Merci la cadre Yambag Bisso. Bien sûr, les noms m'échappent. En tout cas, te contacter au prochain numéro. Bye.